la Moussa Fati. La Moussa Fati bipa yazali nini. Donc on a un avant diga boy no yoki mouvement mususu ya rebello bandi comme on a dit MDKC. Donc mouvement debout Katanga pour la libération du Congo. Voilà. Depuis les trois, pas eu déjà localité moko ba bengango comme on dit localité kuna Luzinga. Na miniti yo Luzinga na Katanga kuna eza susu ya Félix Sécurité. Et comme il y a nos goyo. Ou vient beaucoup de colonel comme le colonel Ngoy Kumwimba Tigre. Yé muta komi kuna. Na Lusinga. Bino bolo baka oba Rwandais na lingaka M23 te po M23 baza côté à Rwanda, baza Paul Kagame. Oyo eza ba Rwandais te. Oyo ba uti Zambi. Voilà, Bokota kuna po kende kisasa. Bokende ko soutenir bana mai. Et comme on a dit MDKC bokende kuna bochaba mopwa comme ça bakota Katanga on sait jamais to kokuta na nzela kenge to benga la fachi. Bandeko mbote na bino makambo ezoya kaka mbilinga na kati ya RDC. Boyoki mouvement mususu kuna ekangi ville oyo ya Luzinga na Katanga. Na Kasai na Kisangani kuna ba soda na biso FARDC ba abandonné aéroport ba kimi na bango. Donc tant ba benga inga ba yebsenga que dans quelques heures Kisangani za ko tomber na mer ya Nanga. Parce que bango ba respecta qui cessez le fait, mais malheureusement Kinshasa est respecté cessez le fait. Ce qui fait que bango pe balingi suko yokate. Alors ba mouvement ngo komi misatu toza na M23 toza na AFC ya Nanga toza na o mususu wana euti kobima o bakangi Luzinga. Donc ville ya Luzinga ou bien village ya Luzinga na kati Katanga eza na maboko ya rebellion mususu. Donc eza sous contrôle ya Tshilombo te. To yebite suko eza jenini bango bazwi kuna après ba mususu bakoya bazwaka ape kuna. Bandeko moyen ya ko continuer koloba oto koloba mena kisasa kuna souci za kuna za ko sakana te. Il faut obligatoirement constitution échanger. Vraiment baza ya kotelema makasi pona kota constitution. Il faut constitution échanger. Voilà. Na bati boyoki likambo ekweli Bahati alobaki ba texte yango te moto ezali ko empêcher RDC à travailler. Alors bango bayebi ke quoi Bahati alobi ndengwana or que bango bazako luka basimba constitution pona ko se maintenir na pouvoir. Alors quoi Bahati ayebi yango ayebisi bango habité texte ko yango te moto ezo sala ke mboke bongate. Eza ke bato yoyo bayi musala te wana mboka bongate mais texte za wana likambo te. Mais bango kuna babi bon boni boyebi IDPS soka kolobi vérité bango to bakomi contre yo ba pesu pe identité rwandaise so lobi kaka vérité bango baza beneme vérité. Na yebisaka bino depuis 2018 que un Muluba est d'abord un menteur. Alingi vérité atamukete. Muluba okoloba likabo pour ye. Croyait ka olinga yo te. Jour oyo kaka yo lobi vérité pour na mboka bino ne bokabwani. C'est pour ça bande konanga bato bakangi kuna mboka ya Luzinga na Katanga. Toki déjà message na bango ya fédéralisme.
message na bango c'est communiquer à côté balobi ndenge mboka zo marché na niveau ya tribalisme basenga bazana besoin ya fédéralisme ko ya eya boyebi ke mikolo utu koluka Chilombo a nommé susu des Kassayen moko azwa contrôle ya Jekamine entre Mibara Jekamine na Katanga a nommé Kassayen azana famille ya Denis Nyakero a nommé sous maman moko Julien Lumumba pour la makaba francophonie des Kassayen mbala moko. Donc ce qui totali Chilombo ndenge zo memela mboka na yebite so bozo yeba nini ezana mutu na ye. Donc les politiciens congolais travaillent avec quelqu'un qui a signé les accords secrets. Oyo bango ba yebite. Mais ils acceptent de travailler avec lui. Si on a mutu na ye makam oya zanango ata congolais moko yebite. Bazo kelingaka kosana ye. Eza pasi pour na mboka na biso. Tala désordre. Kuna M23 côté Paiboué Yananga côté kuna Bamususu. Ça ne va pas. Vraiment ça ne va pas. Allô Bandeko. Nabansi Boyo Kibino Moko na référent lisusu pote oyo Bayo Kibien te bayoka. Banduku yangu bampangi ya munu bamashamu meno. Bava ndibwe ba kona ngai la Musa Fati bipa yazali nini. Donc on a un avandi boy no yoki mouvement mususu ya rebello bandi comme on a dit MDKC donc mouvement debout Katanga pour la libération du Congo. Voilà, depuis les trois bazui déjà localité moko ba bengango comme on dit localité kuna Luzinga na minito yo Luzinga na Katanga kuna eza susu ya Félix Sécurité et comme ya noko yo uviango comme colonel comme Colonel Ngoi Kumwimba Tigre ye mutakomi kuna na Lusinga bino bolo baka oba Rwanda na lingaka M23 te po M23 baza côté ya Rwanda baza Paul Kagame oyo eza ba Rwanda te oyo ba uti Zambi voilà bokota kuna po kende kisasa bokende ko soutenir bana mai et comme on a dit MDKC okende kuna bochaba mopwa comme ça bakota Katanga on sait jamais to kokuta na nzela kenge to benga na fachi bandeko changement de constitution ou pas pouvoir à Chilombo ce qui comme en 2028 et ko le kasuste nazaki na vidéo moko ba ototinlanga nani Trump azul ba clairement pas de troisième mandat na RDC. Abi pas de troisième mandat na RDC. Trump a sali faveur, albi continuer en 2028. Bako salo le côté, au signé, biloko yo signé. Président oya koya toko kenena ye na biloko wana. Parce que mboka eza yote eza batunios. Donc ndenge azawana azana kimiate pona nini ayebi déjà que tout ça en 2026. 2 ans et que nous avons. Est-ce que nous voyons bien le président Balaka, ce qui premier mandat Sili, Azaso à l'Est, président Nyon sont presque Afrique, tout est à RDC. Ce qui premier mandat Sili, bas, Azaso na Kimiate. Pourquoi? Parce que Atali a bomi Batou, a sali ba arrestation arbitraire, a tia Batou na ba kasho yandenge na ndenge, a tiki ba veuve na ba orphelin. Si quoi on ko calculer abi ndenge nazo kende boye mandat iso kende aussi là na koma mutu pamba ba okanga et so ba okanga yi na ko nyokwama alors et comme il a sur la constitution c'est ce que Kabila avait fait. Kabila tali aboma ba te belé aboma et belé acha ba to boloko ya ndenge na ndenge ayiba mbongo alobi maintenant faut na préparer mutu à protéger nga pour soki te na ko mutu ba okanga yi. C'est ça le problème. Mais les longa par exemple dans un président na bomi na mutu te so na longwe où est le problème? Mandat so ici na longwe où est le problème? Mutu ko landanga zate pour na bomi te. C'est ce que Mobutu a fait. Mobutu faisait.
atali albi ebela bato nga na bomi na longwa lelo ekusukila nga ndenge nini. Donc ce sont des gens qui ne travaillent pas pour la République. Et en plus les politiciens congolais depuis l'époque de Mobutu n'ont jamais travaillé pour la République, toujours pour un seul individu. Yana mokonzi tsenga na mokonzi salabwe. Donc na RDC mutu soza président du komi eloko mususu. Oka excellence monsieur le président, excellent. Ah to oka monsieur Macron, président Macron. Po yoka excellent to yoka amote. Kakuna. Député oka honorable, honorable. Ah to yoka amote. Ya mamingi ya bandeko hein. Totala susu eloko nini oyo ko esalaka mobulu awa toyoka ndambo oyo bongo toleka kote mosusu. Bino bato ya ID perte, je dis bien ID perte, eza sous IDPST. AFC bar M23 a récupéré ville ya Kisangani donc quelques heures pour ba colonel na bino nyonso na ba réserve ba kimi na ba biloko nyonso zaki na kati aéroport ba sondoli Kisangani yango moko donc quelques heures Kisangani ezokoya na maboko ya AFC bar M23 lelo le 6 mars, le 6 mars, oui bien sûr, le 6 mars 2026. Wana les informations na pesi bino ya pokwa ya lelo ya journée ya lelo. Donc quelques heures ville ya Kisangani ezokoya na maboko ya AFC bar M23. Donc quelques jours la ville de Uvira ezokoya na maboko ya AFC bar M23. Wana information eza sur lelo le 6 mars 2026. Bino bato fongola ba champagne, vous préparez déjà ba champagne. Bino bato sepele pour le roi, il y a colonel Willy Ngoma, pour sombre sur champagne. Attention na bino, ça va? Merci. Allô bandeko na je tiens à vous informer que Kisangani se koyaki na maboko ya barebel. Kisangani se koyaki. Donc nina bien que Luzinga eza village moko eza na kati ya Katanga ese kwei na maboko ya colonel Ngoyi. Donc ekomi siko kuna nani M23 nanga na colonel Ngoyi ekomi misatu. Donc olinga te. Peut-être avant 2023 pouvoir wana eza susté. Mais bandeko nanga siko pouvoir wana eza susté ekozala scandale. Soki eza te ekozala mawa. Donc, vraiment, on a préparé le côté, mais on a commis la bino. Félix est à Chicago. Tout le premier visa na batunaye. Il y a que mon contact président de la République avec des gens restreints. Un président de la République qui amène des ngoulous à l'étranger. Hein, Fachi, tu es parti avec plein de journalistes ici. Beaucoup sont restés. Mon ami est du chef. Ozon a été bon, on a pouvoir public. Bon, Samboué, pourquoi la première dame n'est pas partie? Il y a un conflit. La première dame est très énervée. Madame la première dame Denise Nkem Tshisekedi, voilà ce qui se prépare pour toi. Parce que yo, tu vas préparer un yo pour l'eau bisanga. Traîner sur la place publique pour le battre ou yébate ou yépi à bien. On te prépare que au Makana, moi nous yatanganika parce qu'on soutient la cahier. Ok, les Kabanga te prépare. Bon, il y a mon nene à Kabambi, n'a pas de quoi présent sur le côté ou yébango bien en commençant par Christian Tshisekedi. Au Maradamo, on a Tanganyika, Christian Kitungwa, il y a un autre protégé. Nani, bazo préparer les photos, neto babimisa yanga, basali mutna mabele. Que yo, au tenir qu'un Christian Kitungwa, bakanya on a téléphoné, tant on va interpeller qu'il a Kishasa par le CMC. Basa va préparer photo wana. C'est la photo, moi je l'ai déjà eu. C'est-à-dire que ceux qui m'ont yépité, yo, effectivement, continue de la qui bon, à ce qu'on va préparer, les Akopomayo. Bah, au moment où on piquet crise, il y a AVC. Or, c'est faux, Bakopomayo.
Parce que pour la bango, le fait que tu sois humilié constamment et que tu ne dises rien, et ils disent, bah, si à Est, sur le côté, donc on va préparer au coup et donc voilà ce qu'on te prépare. Ma Christian Kitungwa, mais sa photo, on a ma belle, et ma père qui a yo, au tenir Christian Kitungwa, quand il a interpellé à Kinshasa, bah, qui téléphone, voilà. Gouvernement gagné. Bandeko na banzinga na longo ya mosuka wana pona tila bino ka ba mi image nyonso kaka L'UDPS a montré les limites de sa politique. Parce que 37 ans, il y a lutte. Bato ba iba igeso ibo kobe na pouvoir. Makambo bo critica qui na bato. Wolinga ibo redresser. Le chef de l'État, un produit de l'UDPS. Le chef de l'État n'est pas un magicien, il ne sera pas sur le terrain. Le chef de l'État, dans l'exécutif, va vous arrêter poids à la sociale. Le chef de l'État fait confiance à un autre membre de l'UDPS, qui est soumis, nous. Membre de l'UDPS. Dans le secteur de la sécurité, Sungangai, Lungola Kuluna, Tia ordre de Kinshasa, et puis dans la province soumis dans son tour, par la volonté du chef de l'État, bien sûr, ma pèse ministre intérieur, Jekmen Chabani, Azamouto IDPS, donc président IDPS, soumis à IDPS, Jekmen Chabani IDPS. Mais souris Gawanate, ma dit pour la ville promesse à Kinshasa, son Amalam, ma vu gouverneur, ma tchepeka à IDPS. Bumba, IDPS 4. Résultat, ni toza na ya IDPS, na maetali, police, l'organisation, ville CBBaki, vous êtes venus pour remettre les choses en ordre. Papa Sango, l'UDPS a montré les limites de sa politique. Parce que 37 ans, il y a lutte. Bato ba iba igeso ibo kobe na pouvoir, makambo bo critica qui na bato, wolinga ibo redresser. Le chef de l'État, un produit de l'UDPS. Le chef de l'État n'est pas un magicien, il ne sera pas sur le terrain. Le chef de l'État dans l'exécutif va vous arrêter poids à la sociale. Le chef de l'État fait confiance à un autre membre de l'IDPS, qui est soumis, nous. Membre de l'IDPS. Dans le secteur de la sécurité, Sungangai, Lungola Kuluna, Tia ordre de la Kinshasa, et puis dans la province soumis dans son tour, par la volonté du chef de l'État, bien sûr, ma pèse ministre intérieur, Jekmen Chabani, Azamouto IDPS, donc président IDPS, soumis à IDPS, Jekmen Chabani IDPS. Mais souris Gawanate, ma dit pour la ville promesse à Kinshasa, son Amalam, ma vu gouverneur, ma tchepeka à IDPS. Bumba, IDPS 4. Résultat, ni toza na IDPS. Bandeko, bozo mona niveau ya tribalisme. Je sais pas si ça a été réglé. Bozo mona niveau ya tribalisme. Donc, c'est vrai que malgré le pouvoir des aïe, n'a pas ça. Mais tant que les kaki, bo kanisi makambo, IDPS ça va ne koloba. Bobi non, totika quand même asala. Bobi non, totika quand même asala. Donc, pour Natilombo, soki oza moluba te, pour na ye oza te. Il y a un moluba qui me l'avait dit un jour, Rabbi Papa, pour na biso balubako, soki yo oza moluba te, toko considérer te. Toko yo considérer te. Donc, ndenge bozo mona mentalité ya Chilombo, ndenge moluba nyonso azali. Ndenge motema ya Chilombo, ndenge motema ya moluba tu ezali. Baza na pichete. Parce que la pitié, bandeko, binom to bima na RDC, bandinga au bazan Occident, disons bazan Europe, bazan partout. Ce n'est pas le bon moment ya koluka okende Kinshasa. Fanda. Soki ko fanda ti 2028, fanda. Mais lukola batu bazan la meto imangongi, olingo kende kaka. Mais de préférence vanda parce que au cause de la kimiate ozola surtout sur la ndako bino à l'est aux la kimiate bon aux la kimia sur place ni kimia aux la place ni nzambe na ngai to continuer kotala ils ont passé hein mboka neti RDC Beaucoup de la maman oyo bon tirana tila bino ka na kokubanda boye tout ça même ça des autres boyo waka ba penser quand même ya batunyon so olena zo ka ngona ndenge na zuzula wa Bonjour Madame Kolongai, nalingi na répondre muke kalonji na ba mupenga
balinga un peu ekiri wana nyonso tu ya Félix Tshisekedi bato baza ba poison congolais na répondre bino boyo bana no vidéo oyo le peuple d'abord papa il l'a dit Félix oya sala nini nzambe atia ba nzete sala kesko biloko oyo atia nani oyo solo tia muyibi kaka cousin muyibi ministre muyibi maintenant qu'on fasse quoi dites-nous qu'on fasse quoi qu'il serait seulement vous chasse qu'il vous chasse seulement ça serait un très beau message qu'il donnerait aux Américains vous ne pensez pas un très beau message bandeko na ngai na yo loba muke po na bato oyo nga na opesa bino solution Félix a travaillé beaucoup Yemo à la premier ministre à la ministre il y a tout Yemo à la PDG DG PC à tout et à la Félix Yemoko je crois à réussir parce que ça fait 8 ans ya ngoyo Félix Moutazo gardé ma ministre wana Félix Moutazo nommé ma PDG bon sang Félix a réussi même il y a qu'à changer ma président à l'Assemblée nationale et à la Sénat. Félix est dans la majorité dans la province surtout. Félix a comme même gouverneur et à Kinshasa à réussir parce que tout au bazar autour na bango faut des arrêts à bango et arrêts à Félicité. Je crois peut-être ça parce que comme il lui reste 2 ans. Normalement, comment réussir dans ce 2 ans, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre que l'impunité, il y a des causes, il y a Makambo surtout. Mais Nicolas Katabi l'a dit. On ne poursuit personne. Lui-même, Félix, protège les voleurs. Nicolas Kazadi, Aliga Bima Kendepoto. Constant Moutamba Boy, ma petite interdiction. Nicolas Kazan, j'ai appelé les chefs de l'État à autoriser Abima. Donc, si vous comprenez que le problème de ça, c'est Félix Tshisekedi. Casting n'a pas été oui, mais c'est ministre local là-bas, Moulendo Sakombi, Moindo Nzangi, tous ces ministres qui ont gardé, ils ont pas presque surtout. Ça a gagné dans le gouvernement. Quel est le rapport? Ministre local là-bas, Noëlla Ndegayatu. Rapport na bango ezanini. Mais c'est là bango le gouvernement, tant que c'est belé wana, mais bato na kana ba F bazaï, ba tout ça là. Rapport na bango ezani ba bemba, ba tutu bazawana, ba Jalicia Boussa et tout consoler Luando tout ça. Rapport na bango ezanini, ba José Panda tout ça. Mais l'homme est parfaitement à l'aise na bango. C'est que ce qui faute. Et ça, il y a un ministre, et ça, il y a un conseiller, il y a un cousin, il y a un tout. Et que l'homme ne sanctionne pas, c'est lui le problème. L'incompétence notoire, c'est lui le problème. Bandeko eza mawa problème eza ke batu bayebi te nini eza na mutu ya Tshilombo batu bazeba te na mutuna eza nini na katanga ache baluba na bakongo batu baluba oke na baloma mikuna bango na bango oke na Kisangani bango na bango oke na Kinshasa kutu na Kinshasa kutu baria sikoyo ba criminel o basalaka mabe wana so na l'examino awa baluba o bazo côté na bato na bandako o basabu donc vraiment oyo sous Trump azoboma bato il fallait tika bato wana bayaka mbango parce que 98% des Congolais n'ont pas besoin de Tshilombo. 98% des Congolais n'ont pas besoin de Tshilombo. Ndeko na basi bozo kana sangwa na ebite subo solo na bato surtout oh baza na prison les oubliés bandeko za mawa eza mawa
na bamboka mosusu neti bakongo pasi eza kuna Brazzaville me baliaka bien na bamboka mosusu omona baliaka bien mais RDC omona to akonda bamalnutrition bato baliaka te bazwa biloko wapi azokende kosala commerce po akende kosomba biloko na lufutoto alongwe 4 heures na ndako akende kokoma kuna soki 15 heures moya soko eza te alali soki kote nini na biloko bayibi yango te ndeko soki un jour mpenza ya arrivé Kiti Longo balongoli ye bandeko ekozala mawa et puis ndenge nazo yebela so balongoli ye akozala na place akokima te parce que na Dubai baokare yango déjà na Belgique baokare yango déjà okimela wapi biloko tu bozo koyiba ba bongo tu bozo na babanki mosusu eza na Venezuela mbongo ya RDC mosusu eza na Venezuela so na Venezuela wana siko président balongoli ye Trump akokuta mbongo kuna akokuta mbongo kuna ya banani oyo ya bato ya RDC la bino depuis les Congolais les politiciens congolais ne travaillent pas que d'autres en Éthiopie bazo travailler au mona mama bato bomona awa kokoyo ba violer ye na katakini nzambe na ngai mawa mingi omoni koko ya lalio omoni koko wana bauti violer na kati ya Kinshasa koko wana bomoni wana bauti violer ye o bakangi na babandi oyo na yebi te babandi oyo na pourquoi ezosala te voilà eleka Oui, na kanda bebona. Ngai ngabimi fe katle loke ne zigida. Naka mwa mbala la tiperi ba kimi bale. Ngaba yasu moninga mwana mwasi tikana landa e. Nata mwa mobali. A tiperi. Alors ni ya yasu di chien. Papa nana mwa motozambo. Batena bouche. Basura 420,000. Wana butu. Ya kome na katle. Wana koteni. Na tatamena. Na tatamena zaki bango. Bonne no yo ba butu. Ne ba deni. Talanga sikoyo. Taba zoki ombo. Ya kosona butu yaki. Nata mutu yaki te. Na matika na kei. Siko suka na bango ndeni. Basuka mbongo ba kei. Basala ko selo de. Basuka mbongo. Siko lelo komanda Kasereka. Ana na point show banga nzambi. Bakangi bango nini yoko lo bakazi pona. Baba ngapo na bano ko. Fike musika to na solo na bango boete. Baba na mabebe bano. So mbongo ya komesa na komo futa ngo ndamu likola bano. Donc mon de fakir pour ça comme bandeko, je ne sais pas. nayebi te ndenge nini tokosala wa eza makambo malonga mpenza ya mama oyo azoloba mais nayebi te mon de fakir pour ça comme eza le moins bien bandeko na mpona kotala ndenge esukila mais qu'est-ce qui se passe ça c'est là natia mode avion te mais c'est quoi ça impossible. Donc, tout l'exaye, maman oyo batake na bakuluna babotole mbongo nyonso. Mbongo wana eza pe bazoka biloko na niongo. Tango ya koteka bongo futa.
Maintenant, maman, a mon boulot, elle ne se retrouve pas à rembourser mon wana ndengenini. Voilà. Problème est wana. Azoé Baté, comment est-ce qu'elle va rembourser cet argent où ils ont été? Bon, tous les cahiers, tous les cas sur Oyo, oui, OP, tous les cahiers, oui, OP. Bon, naturellement, nous quand même, il y a de quoi battre. Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Je ne comprends plus rien. Dans les cas où les sous Toyogata Oyo, Sugegoko, impossible. Nous obligé na kata émission. Maman va tumbaki ya nakata kisasa batumbaki yesu kwa nango insécurité na kisasa tumbai babwaki l'essence yango wana batumbi ye voilà esili bandeko insécurité oyo mobali aza kote oyo bakangi ye biloko nyonso bazobeta ye mwasi ne kote oyo bakangi ye bande oyoki balobi tumba ye babwaki l'essence après batumbi ye bandeko ese bozo comprendre niveau oyo mboka yali après batumbi ye bandeko nayebi te. Sécurité continue de battre son plein dans la ville-province de Kinshasa. Mbote na bino ba nyonso bokozwa libaku ya kolanda vidéo na osala ngo pena na motema en place te parce que insécurité eleki. Lelo na butu ya lelo na avenue Arpentière numéro 13. Ezwami bongo na commune ya Ntsele na quartier Plaza. Une famille a été victime de la visite des hommes à main armée oyo bazui bango biloko nyonso to ya ndako. Ngai moko naza kolobawa nazali mwana ya Ntsele navandi bambula ebele na Ntsele mais je m'étais senti obligé ya ko quitter secteur wana. Pourquoi? Parce que à 2 reprises j'ai été visité par les hommes à main armée. Ngai na longwaki seni sauve. Sikoyo ba mabota mosusu etikali kuna. Ba oyo batoyo ba zana makoki wana ya ko s'occuper na sécurité ya population. Vous faites la sourde oreille, vous ne dites rien. Bozela kaka situation comme catastrophique. Nde wana bobima rapona koloba que maintenant nous allons prendre les choses en main. Vous êtes dans l'obligation de sécuriser la population. Lelo na zui coup de fil na tongo baza kolela Mama Gracia otiki biso Mama Gracia tiki bino Mama Gracia za député te. Mama Gracia mongongo na ye ezosuka quelque part. Yango wana nga nazo sala mosala o esengeli na kosala pona ko dénoncer. Depuis bato oyo ba déguerpisaki na bisika oyo ya Paka Juma. Ba installaki bango na hôpital général ya CNPP. Il y a vol, il y a criminalité et voir il y a bondumba et mati na ngambo wana ya ville province ya Kinshasa précisément na commune ya Ntsele. Donc ba quartier nyonso eza le long où ils ont traversé hôpital général, tozu quartier Plaza, tozu quartier Makanza, tozu quartier Nganda Sese, tozu donc Lokali, tozu Bibwa, tozu ba Sabrina ba Beate ba bisika wana nyonso tout et commis à partir déjà de 17h. O lukanenge nino komananda parce que ce comité danger est commis permanent. Faites quand même quelque chose. Lorsqu'on vous place
na esika songolo to mpakala ezali mpona kolakisa mpona kobakisa apport na yo na construction ya édifice na makambo etali mboka. Mais ceux qui vont dans kopesa bino ba poste kaka pour que voilà parce que donc vous comprenez et qu'on la pas si la population est abandonnée à son triste sort. La population tseloise a gangi bakonzi bosala quelque chose bakomi na bango na bana na bango na kati ya danger permanent parce que insécurité et komi makasi na ngambo wana o tolobaki te tolobi. Ah bandeko toloba vraiment nini toloba nini à parler likambo ya insécurité. Voilà. Tozutali sous insécurité yango oyo azolobela yango. Ah, eza mawa bandeko mwana mwasi aza na rien bozobeta ye asali rien po mbongo eza te mobali na ye bakangi ye de kote wana tala après ole batika ye ndenge wana fo batumba ye bandeko ole batika ye ndenge wana fo batumba ye tala moto yango wana Premier dossier du jour ou premier dossier de la soirée. Désormais bato nyonso bazalaka na mutu moto ozaka na mutu moto o aya kozwa na ndako o nga na mutu moto mo aya kozwa ngai aya kotika nga aya kozwa nga aya ne faites plus ça. À l'époque c'était bon mais pas pour le moment. À l'époque d'accord nako tolérer ngo ayebi ndako na bino aya kotika na ba heure tardive aya kozwa yo so bengi aya kozwa o ne faites plus ça s'il vous plaît. Pas pour le moment, pas pour l'instant. Le climat n'est pas bon. Je ne vous autorise même pas à prendre ces luxes-là. Ne les faites plus. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens ont compris que Batouya Moto, la population mingi, alors ba kidnappeur, ba criminel, batouana nyonso ba ngwali mawana, ba eko se transformer lokola ba conducteur à ba moto, ba komi ko sala batu mabe, kakana confiance au PC lokola ya conducteur na client. Une dame qui avait l'habitude ya kobengaka chauffeur aya kozwaka na ndako. C'est ce même chauffeur là qu'on a kidnappé. Yekaka cette dame là qu'on a kidnappé. Selon le récit de sa famille, baya kozwaye baya kotika ye abengaka chauffeur na ye moko boye. Mais jour mususu tango yaki na ndako, il a appelé là dit que ah maman, chauffeur nanga wana lelo na moni bien te. Na moni na elamba ezaki na ba makila. Je l'ai ezaki polo. Je lui ai posé la question à l'IE Mounoko, mais je ne pense plus qu'il y a un banassou aux oreilles. Alors, ta musiko alinga kia bima. Ayo ko benga isu isuzu. Tanga bengi bande ko na mama na ba iseke me. Yo lo bai ko benga isu to bengi abi ah na linga na bima me na mona za na retard na benga kaka mbala suka na zoe lelo. La dernière fois oh ya mema ki wana, c'est la dernière fois qu'on l'a kidnappé. On l'a kidnappé quand? Attendez, je vais voir. Bah kidnappé depuis le 23, donc un certain lundi le matin, depuis le 23 février 2026, till le 1er mars, introuvable. Bazan la trace na été, ba ebite place à za place nyakenaki, mais si a soupçonnaki conducteur na ye. Yangwana nga na ko bisabino et attention. Kozasu na chauffeur ya confiance te o aya kozwanga même ataza ya taxi bus même ataza ya moto non je vous refuse ça, je vous déconseille abandonnez banzela wana et puis ceux qui muto moto ayeko kitisa yo ayeko tika yo atika o musika enda kuna bino ba bokota kana avenue atika ata musika aye bato kei wapi otali pa kei pe na ninga kei. Je vous demande bande konangai évitez de vous promener dans des heures aux heures tardives s'il vous plaît. Au côté de venu, moto côté venu, évitez, à moins que vous allez permettre juste à la grande route, évitez de vous promener tard la nuit. Je vous en supplie, mes frères et mes sœurs. La nuit, il y a beaucoup de choses qui se font. Actuellement, bateau moto, criminel, comme il est belé dans bateau moto, vous ne pouvez pas avoir l'idée. Merci. En
tout cas, téléphone, ils ont bien été. Téléphone est calé. Et ça s'assusté. Et l'accent est le urgent. Le 2 mars 2026. Tokolobela message à Joseph Kabila Kabanga au peuple congolais. Ah, wana ana Isaiah Koleka. Ligne rouge, qu'on franchir la ligne rouge. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Je ne comprends plus rien. Il faut le sous vraiment bilogoté. Patienter. Communiqué officiel du bureau du Sénat. L'opinion tant nationale qu'internationale a suivi avec attention les propos tenus par le deuxième vice-président du Sénat lors de son point de presse du mercredi 4 mars 2026, relatif, entre autres, à la question du changement de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Le bureau du Sénat tient à préciser avec la plus grande clarté que ces déclarations ont été faites à titre strictement personnel et ne l'engagent en aucune manière ni l'institution sénatoriale dans son ensemble. Dans un contexte national marqué par l'agression dont notre pays est victime et qui exige plus que jamais responsabilité, retenue et sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, le bureau attire l'attention de tous les sénateurs sur toute prise de position individuelle susceptible d'entretenir la confusion au sein de l'opinion. Il rappelle que les institutions de la République doivent demeurer des espaces de cohésion, de stabilité et de responsabilité politique et non le cadre d'expressions individuelles susceptibles de fragiliser l'unité nationale. À cet égard, le bureau du Sénat réaffirme son attachement aux idéaux de paix, d'unité et de souveraineté nationale défendus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et appelle l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels à faire preuve de discipline républicaine et de solidarité nationale. Dans l'intérêt supérieur de la nation, le bureau du Sénat réitère son engagement à accompagner toutes les initiatives visant à préserver la stabilité des institutions et à renforcer la cohésion nationale en cette période cruciale de l'histoire de notre pays. Ainsi fait à Kinshasa, le 6 mars 2026, la rapporteure porte-parole du Sénat. Alors, bandeko, naza okata nini yopo ezo service na rien. Bandeko, boyibake na RDC, ça ne va pas. Rien ne marche. Vraiment, rien ne marche. Kuna sikoyo, souci na bango, ezaka constitution. Bas insécurité, tout ça, peuple azole là, bazana tina na ngote. Bango souci na bango, constitution. Bande kunanga, kuma bokoza mitema mabende, bozo mona vraiment que bozo kokate. Mais bozo linga bo se maintenir na pouvoir. Bo finga ka Mobutu fou. Kabila soki ndenge nini. Bino boye, bo sani ke eza république. Soko zu poste on a pour un certain temps tika mususu aya ko sala. Rien. Mais bande kunangai nini eza na mutu ya Tshilombo. C'est ça le problème. Na mutu na ye, bato travail na ye, ba ebite nini eza na mutu na ye. Makanisi neza nini. Bato ebite. Sikoyo Colonel Ngoyi, do batu nyonso
na RDC bazomona kité donc le loko surtout na élection ezalaka ndenge ezalaka solo batie Chilombo na n'importe qui Chilombo kozwa 2%, le reste eza pas mutu wana parce que le peuple en a marre ou abing peta marre ya maral bol bato na kini so bazotambola bato zotutanaka bato baleki ya ebele donc soki na mbujima enaka nanga bakoko mutu atikeli kuna bamama na bamama na bapapa na bapapa le reste basi bango nyonso baki na kini pesa bango bamituka pardon bamoto ali bosala bolingi so bakangi yo procureur Moluba okende na ministre soki ya justice soki ya justice mongo soki Kasaye ministre ya justice Kasaye ba procureur ba Kasaye ba partout okende ba Kasaye bon tango bango basala biloko ya ndenge wana bon so bokangi ye pourquoi on a se préparer ba audio peut-être bien te na préparons peut-être après mardi mais bato zo déclarer abi mais okokanga mutu babimisi ye partout on écoute Bakasaye ah bandeko au départ tolingaki dangate tolingaki M23 te mais lelo oyo mutu nyonso zo préféré nanga M23 mais bazana ba Rwandais bayakaka parce que non oyo bazo salongone et puis la plupart des bateaux nommés par ministre de l'Intérieur banane ce sont des villageois bayebi Kinshasa te même pas des villageois mais bayebi ne ba maîtriser ka makambu ya ba ministre de l'Intérieur te ayebi na yango te yoko nommé persona parce que ça Kasaye ah ndeko soko landi makambu RDC hein eko peso liboma ndenge na yoki muto ya zolo bango abi soki vraiment landi makambu RDC eza mawa parce que tala na ba soda major azolala na libanda parce que ameli masanga trop na mingi na kotia mususu na kotia mususu Le 6 mars 2026, Bahati Lukwebo a giflé Félix Tshisekedi, a babolié Mbata, a bobolié Namuto, les vieux Maradona. Batu baza surpris. Et si quand les vieux Maradona abimeli batu va comprendre te. Aye kotia bina dernière minute, abanda eko zelaka. Tango amoni ke position na bango ekomi ya ko changer constitution. A petit bi na dernière minute. Peuple du monde entier le va comprendre. On est à maman na chiffre. Peuple congolais. Omoni ezana bato ebele lelo va comprendre nanote. Ba politicien ebele pour le moment. Carrière na bango politique ekosila. Pour retenir malogo na zo ebisa bino lelo. Pour changer mes imminent. Bato va comprendre te. Oyo nani Bahati Lukwebo basali ezaje d'azarete. Boka le sakete azazoba te, azamayele. Très intelligent, très sage qu'il est. Aboyi kosili sa carrière politique nae a maintenir yango. Ba politicien belé ba flatteur bazotia nani minoko. Ba parti politique na bango ekozala kalisusu te. Bango moko ba ko existe kalisusu te. O belé au moins 90% ba ko kende asile. Bakozana Congo te. Bo banga mangungu bazosala za mangungu ya suka. Omoni nzete soki linge kwea ezalaka na makelele mingi. Félix suka naye esi ekoki. Suka Félix ekomi. Okondima te. Parce que bozoka nesake oyo ndambo botikali nango eza eloko te.
Félix atika na 10%, 5% entourage na la majorité machi ya mumeno. Olele na note bokolela. Ofingi na note bokofinga. Eza na moma oyezo ya bientôt. Na mafinga one ko disparaître. Bato ebele bo se préparer ko kata braza. Bao baza pembeni na Lubumbashi ba ko kata Lubumbashi. Na ni ba okende Zambie. Bao baza pembeni na Tanzania ba ko kata Tanzania. Bao baza pembeni na ba frontière ba bo se préparer. Ofinga baati lukwe ba sauver déjà nani honneur na ye. Ba professeur ebele ya université ba koza disqualifié. Ba pasteur ebele ba église na bango eko kanga. Pour retenir eux na zo yebisa bino lelo. Parce que peuple congolais doit comprendre banani ba ennemi ya pays. Omoni oyo bozo benga ke bato ya mauvaise qualité na bato ya bonne qualité. Mais ba oyo bazolo ba changement la constitution. Neti mbata abosana kozala professeur na finayo. Andre Mbata. Mopesa hii video oyo ayo kayango. Akozala kasi professeur na université. Obe minako. Era ni Evariste Boshabo. Akozala kasi professeur ete. Ezana ba professeur ebele akozala disqualifié. Bandeko eza même mawa. Kutala bato yo mboka na bengota. Ville des professeurs. Bazo la constitution ta. Baati alobina bango constitution te problème à Congo eza ba texte te. Eza ba homme politique kala. Sikoyo ba corrompre bango. Bandeko ba corrompre bango. Mutuneti Mbaka prof André Mbaka. En tout cas ça mawa bandeko wa. Mutuneti André Mbaka. Bonsoir bandeko. Zerana. Bon to chai nano boto yo kana tout. Lelo esali pasi na moni ba image o na mona na kini. Degré à ton donc bandidage comme na mboka na tala tobite to mboka koza na ba crime degré crime o comme na mabeliana nga depuis na bota matina comme na to tito ala na mboka na bato longa mabeliana nana yoka te na mona ebembete na balabala boy tangu to alaka pinaki hote ba ko ebembe mo ngwana ba donc to tikala ko mona ngote to eba ku mambo ba poison o tike ndenge zala ikuti mais lelo to mona ikuti to ba braquer to eba ikuti ke braquer azanani mais na minute oyo na zo sabino ke yonde kuna nga ofanda kalibanda mboka ofanda na Europe ofanda na Asie ofanda na Océanie ofanda ba pays mususu Afrique mon cher ko salere te okita mabela Kinshasa ke ngana ke konji pokaka na komini pa yo ko komela ana kaka bana secteur wana ba koteka yo do ekomi lokola pays moko boy tuzo comprendre que si comme ministre intérieur azate loi ezate donc ekomi na ko banga papa o matana taxi ngambo o matana taxi bis ngambo ngamo ko dernièrement na moni taxi bis plein de bateaux zo dévier batu na ba quartier ko kimambango na batu na kati okende boy poison okende boy ba sorcellerie mais na landi maman na biso non vraiment je te salue et sika yo sali puisque batu musu ba benga da non le quoi mutaliboma mais non ça mutaliboma te mwana mwasi wana alanda ka mingi na yoka ka mingi bino bo mone mutaliboma mais mambe bele mwana mwasi wana loba ekenda ka juste atangi debatu atangi ministre intérieur atangi ministre ya justice mais to yebite bozo travailler pour l'intérêt à Fachi to bozo travailler pour l'intérêt à bateau baza contre Fachi puisque au moins ko bundisa Fachi bato muso va comprendre déjà ba ndenge belé Fachi ba ko rater na batanta ba ko rater na ba guerre ba ko rater na guerre ba ko rater na mambibeli
mais ça la stratégie muso eza sur terrain oyo ya suka ya barwandais ezali ke bosabote mboka. Comment bamama ya biso bakovivre na pe te? Comment bazokotela bato ya bandako boye la polise azokoagir te? Comment bakokanga bandi boye bokangi ye bakende na suicide na bino oyo asalite ezaka bacontener wana botiaka oyo epesaka na nsoni na image ya mboka akovanda na 3 jours soko omoni kaka komanda suicide alongoli batinde na justice esili une semaine bato wana bazongi ndako. Donc na commandant la police na bato basambisaka na bamagistrat lokola bayebi ke oyo baza babraquer oyo babrakaka bato bazala na bambongo. Donc soki babeti na ye boye bakoteli enveloppe boye ema mutu wana bimi na ye bokomisi mboka mal à l'aise. Donc bato bazo bato baza na Congo mpona bango soki moto aza na poto abongi. Oh, kobima. bandeko nazalaka na ami moko na ira auti oyebiselanga ke frère Roger soki bandeko no baza na RDC loba babima afanda na bangi mpo kala mingi te tolingi tobombarde RDC wana na Côte d'Ivoire. Bongo nazobisa fati so bandeko nazalaka na ami moko na ira auti oyebiselanga ke frère Roger soki bandeko no baza na RDC loba babima afanda na bangi mpo kala mingi te tolingi tobombarde RDC wana na Côte d'Ivoire. Bongo nazobisa fati so bandeko nazalaka na ami moko na ira auti oyebiselanga ke frère Roger soki bandeko no baza na RDC loba babima afanda na bangi mpo kala mingi te tolingi tobombarde RDC wana na Côte d'Ivoire. Bongo kofaga Oh, eh? Yamo na Président Tshisekedi, je ne vous parle pas comme un ami, je ne vous parle pas comme un juge, je vous parle comme une voix de l'Afrique qui refuse l'inacceptable. Le temps du silence est terminé. Le silence que certains considèrent comme prudence, je le nomme complicité. Car quand des enfants meurent, quand des villages sont attaqués, bandeko nayebi te soki bato wana ndenge balingaka na tia baimage te soki vraiment bango moto azo kojoue na telefone eza iPhone eza pas n'importe quel telefone naotiela mpe kuna eza ya sika mais tellement plusieurs fois bainterdire nga kotiaka baimage bon ben nga mpe nayebi bon mpona tikango mpenza mpasi bapromettre nga makambo ebele mabe mais non mona ndenge ezosala lelo te naningi natia eloko ya bien boba mwaye te naninga otia eloko mabe ya bien boba mwaye te naninga otia eloko ya boyeba bobe likambo te mpe bandeko nayebi ke bino tolanda nga bozala bafamille na RDC mais ndeka baya tozoloba boyoki nde tozoloba ke soki vraiment possibilité ovanda na yo awa fanda na yo ke okono fanda place moko ozolia biloko ezokita te ozolia ko biloko ezokita te soki oyokama kuna moto otambola na ye oza na kimia te abe bandeko pourkui okende mboka ndenge wana boyoki ndenge ndeko na lobi donc soka balongoli bango kala basiate wana soki basiate ntango bakokende o prison o nini une semaine bango nyonso bango naza na message mosusu awa azondima na ye ndenge abomi bato na baminduki yango tusa me nayebi te soki ekoki kolakisa lokola nazokata aza koconfirme vraiment na ndenge azoboma na minduki oyo aza na yango me bandeko na ngai soki bakangi ye ntango bakokende bakotika ye donc sikoyo eloko nini bazosala vraiment ye oyo te non nayebi te so nakomona yango me nazalaki nango me
yeyo toyoka ye na moke. Monsieur, comment on a? Mbaya Odon. Nani? Mbaya Odon. Mbaya Odon, fan du web. Avant Kingasani Avenue Bumba. Muluba yandeko, Muluba. Bumba numéro 3. Numéro combien? 3. Numéro 3. Oyebisi ani to kangiyo. Oui, Bokangi a pour la dossier crime. Pour la dossier ni? Crime. Il y a crime, hein? Bon. Minduki oyo. O simbio, na ba munition o simbio. Minduki o simbio. Tombo la bien. Na masasio. Minduki oyo, eza ya nani? Minduki oyo, ela mtrasa na musala. Eza mukola ngo nani? Ngai. Ya yo, osala ngo musani. Ya crime. Ya crime, hein? Bon. Et bongo mibale o etika na se oyo. Mibale etika na se eza ya nani? Oyo eto kanda benga kango epav oyo mususu ya ye. Mais nyonso eza ya ye nani? Kaninda. Kaninda ne nani? Oyo. Boyi kombo? Kaninda. Yo Kaninda. Tala, Kaninda yeyo. Monsieur, yo de Kaninda? Comment nani? Lufulabo. Lufulabo nani? Gentil. Ok. Bon. Na minduki o bosana yango yo. Bosel nango misala boni o la misu na omoni bato bakufi. Na woko ya kondo ndingi na yebeli kwa. Tende mo yebeli te. Na bosala boke sala. Na juna na bosali na umeli pena na ngote. Umeli ngote. Osena combien de mois? 4. Na sana 4 coups. 4 coups. 4 coups. Oza policier. La policier na civil. Wa civil. Et bon munduki ozo me mosomba yango wapi to zo yango wapi? Munduki oyo na zoaki esprit ya gegozo yango pa chef de place na ebisa bino botelema awa to kota place boboya yi bokota wana. Ipa nani? Chef coutumier. Ipa chef coutumier. Nganga wana. Akabela ki yango? Si, il a payé $300. Payé combien? $300. $300. Vous êtes policier? La police, la vie est civile. Vous êtes soldat? La vie est civile. Vous êtes civil, hein? Est-ce que civil, vous avez le droit de porter armes? Tu es, hein? Oui, qui ça m'a fait? Bon, munduki oza beaucoup na o. Aussi, on a un crime boni na ville à Kinshasa. On a vu 4 fois. 4 fois. Na commune, na commune. Commune, na Sélé, D. C'est la salle de 2 fois, na Manaye. Yona nani? Na Kaninda. Kaninda. Yona Kaninda. Ok. Na mo toujours qui moto côté ya nini ya triangle. Le triangle. Nous wapi? Côté ya camping. Côté camping. Bon, si on a 4 communes, vous savez, ça va pas coûter combien, va combien va son massage. Et on a eu ce bakufa déjà juste dans la 4 personnes déjà au c'est la bande pour que na kabanga ou un militaire. Oh, ça ta monaka banga. Oui. Ta vous avez eu banaka banga. Ayi chef ngai net attaquant na yati na sara buye na sara me yindi mutozai na mangi. Bon, bobumi combien de personnes? Non kabanga na epia boma papa na mwana. Côté ya Pascal. Malembe. Comment ni otangi? Kabanga militaire. Kabanga la militaire. Na sanda piston. Abomi abomanani. Papa na mwana na Pascal. Papa na mwana na Pascal. Bozaki na ye? Tozaki na ye. Yami bale wapi? Non, tozaki na ye te azaki na Chambuyi na Patrick. Yami bale wapi? Yami bale aboma na nini? Na L'eau noire. Wapi? L'eau noire nzela nini Bikanga. Nzela Bikanga. Aboma nani? Aboma soda mo parce que banda ko s'imposer ke bino boko tanda ko na ngai te. A partir ya ko s'imposer a soda wana aboma kai. Bozaki na ye. Aboma kai. Bozalaki na ye. Oui, tozalaki na ye. Yami satu wapi? Yami satu Yami satu et côté à nini bende boyoki do azoloba na ye ndenge babumaka azomona na ye rien azobanga na ye mutu te ye abomi déjà 4 oyo ye abomi babomi na Pascal tata moko boye na mwana na ye azoboma sa mawa
nzambe na ngai zela tala soki oyo yango toyango te elakisa te likambo te bon oyo kutu c'est pas la peine mais totala nanu soki ekoki kolakisa voilà elakisi te mama oyo fallait tokomana na suka napimi fe katle nokende zikita nate mwamba lalati peri bayaki mibale ngabe yesu moninga mwana mwasi tika nalanda ye nate mwana mobali ati peri alongoni nga yazu du chien papa nana mbongo tozambo basene na buti basuka 420 000 wana butu ya komena 4